Balobi potama penza Congolais oyoka elengi. Balobi Congolais alalisaka makambo te. Congolais atikaka pe makambo te. Congolais alandelaka makambo bandeko nanga tina suka. Congolais penza akotaka na mozindo ya makambo bandeko nanga na niveau moko pas possible. Wana penza Congolais. Congolais azalaka mutu ya mayele na niveau moko bandeko nanga bokundima te. Yango tozalaka toujours fier ya kozala ba Congolais la famille parce que biso ba Congolais tozalaka toujours et encore likolo. Nzambe asala biso grâce moko na niveau moko pas possible. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na meme libino pasteur na biso ya tongo, pasteur na biso ya munene, pasteur ya Congo na biso, ebele ya batu, balingaka déjà pasteur Marcelo, ebele ya batu, bazalaka béni surtout na ba prédication na ye. De l'autre côté, toye na pasteur na biso, pasteur Mohamed, pasteur moko pe ya munene ya Côte d'Ivoire. Déjà na Côte d'Ivoire, ceux qui ont kotika na Côte d'Ivoire kuna, parmi ba pasteur ya minene, pasteur Nabiso Mohamed, yepe azalaka parmi ba pasteur ya minene ya Côte d'Ivoire. Bande konanga makambu nini ezoleka entre pasteur Marcelo na pasteur Nabiso Mohamed. Eza ya koinda. Bande konanga makambu awa eza ya somo. Makambu eza suka penza na makambo. Avant tokota kuna, comme d'habitude, toyebi que non, chaque fois que tosalaka ba émission, batupe ya sika na émission na biso bakotaka. Yango toyaka toujours et encore ko sensibiliser batu onyo swa sika. Si c'est la toute première fois, ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas, chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka eza bien soki ozolandaka Étoile Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso zo penza kiti na yo vanda. Tia moi mai na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, tia moi sucre na yo pembeni. Côté mosusu, yo moko kaka talela heure oyo ozolandaka biso. Soki omoni ke eza nango tongo na osenga na yo lia petit déjeuner na yo. Soki omoni ke eza nango midi na osenga na yo lia penza repas préféré na yo. Soki pe omoni ke non eza nango pourquoi Étoile Inès TV a osenga na yo kota lia soupe na yo bandeko nanga na système moko ya kitoko. Bandeko nanga lelo tomemeli bino ba pasteur mibale, pasteur Marcelo na pasteur Mohamed. Nini ezoleka, makam nini ezoleka entre bango mi
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti. Tozalina gamme complet ya opakola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Oh, Gavker la famille de likambo. Balobi kuna nde ba solution ya makambu nyonso eza. Bakisi ya makambu nyonso o nyonso bozalaka na poso ozwa soki ozobelaka soki nini obelaka soki nini oza na besoin ya traitement ya sursure, benga kaka na Gavker la famille kuna penza solution ya malonga ezalaka nango na système moko ya kitoko. Bandeko nanga tozongela sikoyo sujet na biso, tozongela sikoyo makambu na biso. Touti komona pasteur Nabiso, pasteur Marcelo Tunasi. De l'autre côté, toye kota la paix, pasteur Nabiso, na kombo ya pasteur Mohamed. Pasteur Nabiso depuis Côte d'Ivoire. Bande konanga. Déjà ebele ya batu, tomona bango mibale. Mosusu, pasteur Mohamed, a invitaka papa Nabiso, pasteur Nabiso Marcelo, akendaka na église na ye koteya kandenge ezalaka soki baza na ba convention na bango omona abengisi bi pasteur Marcelo ayepe atei. De la même façon pasteur Marcelo pe abengisaka pasteur Mohamed soki baza na mwa ba convention kandeke ezalaka baza na ba prière na bango omona pe apesi pasteur Mohamed invitation ayepe atei. Tango pe ateyaka wana bandeko nanga église ezalaka full ebele ya batu na bapaya bakotaka kaka pona koya koyoka papa na biso koya koyoka pasteur na biso Mohamed. Mais lelo bandeko nanga balobi internet na minute oyo eningani na niveau moko pas possible. Internet na minute bandeko nanga ekomi moto na côté ya pasteur Marcelo na côté ya pasteur Mohamed. Bandeko nanga somo makambo ekomi kilikili makambo ke kaka eke ezongi la famille. Yango biso pe tolobaki te ba makambo bongo to vanda na biso pe kinya te. Il faut kaka toya tobeta masolo, il faut kaka toya to sala na biso ba analyse na biso kandenge to salaka na ndenge moko ya bien. Bande konanga kandenge to kotaka na ba analyse Étoile Nines TV au bandolo banaye. Bino moko boyebi nga na misana nanga koloba na ningaka pe koloba. Siko ya bino ba analyse kandenge to salaka bande konanga bo salango na ba commentaire. De l'autre côté, numéro na biso eza nango affiché. Soki bomoni ke bokoka bolingi na bino osala ba commentaire te, numéro na biso yango wana bokoki kotindela biso WhatsApp bokoki toutefois kobenga. Soki bobengi eke tozo yambaka bino te. Mosusu toza na misala, mosusu toza na prière.
Donc bokoki toutefois kotika message ta on a komona ngo la famille na répondra toujours et encore na système moko ya kitoko. Bande konanga makambo eza nini? Makambo eza nini Étoile Nines TV lelo amemeli bino nini? Bande konanga makambo eza ya koinda eza ya kobeba na ba réseaux sociaux na niveau moko pas possible. Kandenge totala ba match na biso ya lelo o totala bande konanga ebele ya bato toyebi ke RDC azobeta na Côte d'Ivoire. Ebele ya bato toyebi yango kutu match ya turoyo na ba mama bazolanda ngo na ba papa bazotala na ba o batalaka match te en tout cas mutu nyonso aotala match oyo parce que ezagu moko na niveau moko pas possible. Et kosala keno ndenge tokoti boye tobeta tokoti na demi-finale la famille quand ndenge ezalaka. De l'autre côté tu kota la RDC, de l'autre côté tu kota la Côte d'Ivoire. Siko batu bakomi ko placer que non Côte d'Ivoire y a Pasteur Mohamed. De l'autre côté Léopard y a Pasteur Marcelo. Batu bakomi koloba sikoyo bango nyonso mibale baza basali ya Nzambe. Bango nyonso mibale bateyaka kitoko. Bango nyonso mibale ba prière moko ya makasi. Selon batu la famille bakomi koloba ke non ndenge zaboye tolingi to mona to balingi ba mona. Ngana opesa nanga ka message. Kande na lobaka. Eza teke ngande na yeko yebisa bino te. Eza ba makambo o tomoni, ba makambo toyoki, ba makambo batindeli biso, yango biso pe toyaka kanenge salaka toyeko informer bino. Batu balobi ke non balingi ba mona sikoyo. Nani parmi ba pasteur na biso mibale oyo asambelaka Nzambe ya solo. Nani mutu azana prière, azana niveau ya prière makasi to ya likolo koleka moninga parmi pasteur Marcelo na pasteur Nabiso Mohamed. Siko bato ebele balobi toko mona ngo na ba résultat ya match ndenge kobima. Soki ke ba Léopard nde ba gagné c'est que pasteur Marcelo asambelaka makasi ayebi pe Nzambe koleka pasteur Mohamed. Ba mosusu balobi soki Côte d'Ivoire est gagné c'est que pasteur Mohamed aza likolo comparativement ya pasteur Nabiso Marcelo. Bande konanga yango mutuna kana ekotuna. Est-ce que o batu bazoluba eza bien to eza mabe? Na tuni kaka bande konanga parce que to sala ka ba analyse. Ndenge ekomi makambo match ekomi lelo kosala batu mosusu bakomi ko comparer ba pasteur na biso pasteur ya RDC na pasteur ya Côte d'Ivoire. Est-ce que selon bino makambo batu bakomi kosala est-ce que esala makato esala makate? Bande konanga kana ba commentaire ka ndenge to salaka ba commentaire na bino kaka yango esalaka keno to evoluwaka to kendaka liboso. Tant bo sala ba commentaire bande konanga tozoya awa na ba commentaire mafinga te kande na lobaka ngana yaka kopesa message soki mokili lobi eza musala na nga ya koya ko pesa bino message ya koya ko salela bino ba analyse ya koya kopesa batoli kandenge to salaka eza te keno eza makambo na nga moko kaka na ye na komi kotuna te s'il vous plaît la famille. Donc tout salango na kitoko nyonso. Comme d'habitude la famille Étoile Nines TV yepe ayaka na ba analyse na ye kanenge tokendaka. Bande konanga avant na kota na mwa analyse nanga ekozala bien nanu na ya kopesa bambote na mwa quelques personnes. Avant na kota na bambote wana na ye kopesa nanu ba merci ebele. Ba matondo surtout ebele na sponsor na biso officiel, sponsor na biso oya tika kabiso te, sponsor na biso oya zalaka toujours elongo na Étoile Nines TV. Ba merci ya mingi na yemoko Jésus-Christ de Nazareth na ye kopesa ye ba merci mingi tala kaka ye sponsor na biso ya tongo.
Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda na pesio bambote na mama Joséphine depuis quelque part musala nzambe ya tongo. Bambote na mama Tina Sambia bisika nyonso ozolandaka Étoile Ines TV na pesio bambote makasi. Bambote na madame Judith Diampovisa depuis français wana na pesio bambote talaka yo mwasi nzambe. Bambote nanga na ye moko madame Sandrine, madame Bijou, madame Sidonia Siala, boza ebele tonton héritier yola, madame Vicky Mbonzo. Wana na pesio bambote bisika nyonso ozolandaka Étoile Ines TV na pesi bambote na balandi nyonso penza Étoile Ines TV ata soki to mentionné kombo na yote me yebaka keno Étoile Ines TV a pesio bambote bandeko nanga na système moko ya kitoko. Et surtout grand merci na bino nyonso balandi ya Étoile Ines TV na système moko ya Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Bokota la famille Gavker aye na biloko ya sika, aye na biloko ya kitoko, aye surtout na ba solution ebele po na ba problème na bino na système moko tu ya kitoko wapi na système moko ya tokos makasi. Bandeko nanga tozonga sikoyo na sujet na biso, tozonga na makambu na biso, tozonga penza na analyse na biso ya pasteur Marcelo na pasteur na biso Mohamed. Pasteur Mohamed depuis Côte d'Ivoire et de l'autre côté notre pasteur Marcelo surtout ya RDC pasteur moko ya tongo makasi. Tous les deux pasteurs, ba pasteur moko ya ba français ya tongo o wapi bango penza bandeko nanga ezalaka so mama lelo tobeta masolo ya français awa te mais tobeta masolo oyo ezolobama sur les réseaux sociaux. Bandeko nanga comme d'habitude Étoile Ines TV pe asalaka pe ba analyse na ye apesaka pe ba toli na ye na ndenge moko ya bien. Kandenge bato bakomi ko comparer to komona pasteur nini to pasteur nani oya sambelaka makasi oya zana ba faya makasi koleka pasteur mosusu. Bandeko nanga premièrement selon ngai kande na osala analyse wana eza selon ngai point de vue nanga donc bino moko pe bino pe kote kuna bo pesa ba point de vue na bino ekosala malamu mingi. Selon point de vue nanga la famille, nga na omona nanga epa ya nzambe to ya na ba système wana
ya ba comparaison te. Ndenge toza boye, Nzambe aza na façon na ye moko utilisaka batu. Eza na batu mosusu peut-être aza na ina don ya parole. Soki atei parole, ato bando bela obiki na yo. Eza na batu pe mosusu aza na ina parole te. Mais soki akotika mozindo ya prière, ato ozalaki na problème to likambo ndenge nini, soki akoteli yo ka prière, likambo na yo wana ezwaka solution. Tomonaka pe batu mosusu eza don peut-être ya prophétie asambelaka na yata kutwa malunga te, mais Nzambe asala ye ngolu ya omonaka makambo pe ya koyokaka makambo. Omoni pe mutu apesi yo prophétie bongo eza prophétie moko exact. Donc Nzambe azalaka na ndenge na ye moko ya kuutilizaka mutu. Soki lelo Léopard azobeta kandenge toyebi aobeta na Côte d'Ivoire et que ba gagner peut-être let's say ba gagner Côte d'Ivoire to ba gagner Léopard bande konanga tokoki jamais koya kosala comparaison avec que non parce que Léopard a beti Côte d'Ivoire c'est que pasteur Marcelo asambelaka makasi koleka pasteur Mohamed to ate ya kamakasi to niveau na spirituel eza ya makasi koleka pasteur Mohamed te makambo Nzambe ekendaka boye te yango to mona ebele ya batu bakomi na bango ko échouer. Pourquoi? Parce que bakomi ko se comparer na batu mosusu et pourtant makambo Nzambe etambola nango bongo te. Makambo Nzambe ekendaka nango bongo te bandeko nanga. Nzambe ye moko ayebaka don o na tie oyo na tie mutu tel. C'est pour que edaka na côté boye na côté boye. Mutu tel na pesi don oyo c'est pour que asala kaboye asala kaboye. Exact que non parce que bino nyonso mibale boza na ba don ya ba prophétie c'est fini bokomi ko sala ba compétition. Na tato tala to pesa prophétie nani mutu prophétie ego salema nani mutu prophétie ego salema te. Bande konanga quelle que soit prophétie pour que prophétie et salema ezalaka volonté ya Nzambe. Mais ebele ya batu lelo tokomi komona comparaison. Ba comparaison oyo bande konanga ekosunga te pona ba pasteur na biso. Ndenge baza boye bango moko kutu bazomi yeba te. Nani azalaka na vie spirituelle ya makasi koleka moninga, nani azalaka na parole ya makasi koleka moninga bazomi yeba te. Mais mutu oyo ayebi ke non oyo aza na badon ya makasi koleka oyo ezalaka Nzambe. Mosko biso moko tomonaka pasteur Marcelo ateyaka kitoko peut-être ngana oloba pasteur Marcelo ateyaka kitoko mais mutu mosusu avandi kuna alobi pasteur Mohamed ateyaka penza kitoko. Donc mutu na mutu azalaka na façon na ya omonela makambo, mutu na mutu pe azalaka na façon na ye ya koyokela makambo. Mais mutu oyo ayebaka makambo nyonso la famille ezalaka Nzambe. Alors ba circonstance ya ba match oyo etia biso musika te na Nzambe to etia biso te na ba makambo moko to koma kolinga ko bebisa ba réputation ya basala Nzambe pona ba makambo match te. Pona bandeko mosusu bino bokomi ko salela ngo ba émission bokomi ko tia ngo na ba Facebook ba TikTok pona ko sambwisa basala Nzambe bandeko nanga eza lisusu bien te. Wana eza division bolingi botia na makambo Nzambe. Eza lisusu bien te ekosunga pete. Je sais que ba pasteur na biso baza ba pasteur moko baza na bango mature. Bazala na bango affecté te. Mais batu oyo bazala affecté eza bandimi. Surtout ba bébé spirituel. Imaginez quand ndenge bo publier bongo. Lelo tolo quand ndenge lelo nde match na biso ezobeta. Ba gagner RDC. Imaginez soki na église ya pasteur Marcelo la compassion peut-être ba bébé spirituel baza balobi c'est que pasteur na biso asambela raté, c'est que pasteur na biso azalaka makasi te na ba prière to longa na biso église. Mosusu RDC a beti Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire kuna na église ya pasteur Mohamed peut-être azana ba batu mosusu baza na bango ba bébé spirituel ba bandi makambo Nzambe lelo ba ekolo batie non donc pasteur na biso asambela kana ya malunga te pasteur Marcelo aleki
na longwa na nga église na vanda kanandako wana déjà directement bokomi ko perdre ba brebis mosusu et ce qui n'est pas bien. Alors bandeko nanga totika ba biloko ba comparaison wana ezalaka bien te ezalaka penza bien te, surtout soki tokomi kokotisa ngo na makambo ya Nzambe eyaka penza mabe, eyaka mabe esukaka pe mabe. Toki kutu komona batu mosusu bakomi kotia pasteur Mike Kalamba na sœur Sandra Mbuyi, de l'autre côté baye kotia frère Nabiso Kesblum na sœur Nabiso Morija, parce que bango baza bato ya Côte d'Ivoire, ba pasteur Mike Kalamba baza ba Congolais, alors bakomi kosala neti batala banani bako gagner. Bandeko nanga totika biloko wana bango bakozala na bango affecté te, mais tozonga tozala batu totalela ba bébé na biso spirituel, parce que babilo nyonso tosala kango tosala kango surtout pour la gloire de Dieu. Ezala te ke non pour la gloire na biso moko te, tosala kango pour la gloire de Dieu. Tant tosala bongo biso to écoute tozoya sur les réseaux sociaux pour na oloba totala banani basambelaka banani penza bayebi Nzambe, eza pour na osepelisa batu mosusu, mais eza na batu ebele bakozala na bango affecté na makambo yo. Alors soki ekozala keno batu mosusu bakolongwa ba église, batu mosusu kondima na bango ekende na CCC, ekozala lisusu bien te pe ekosunga lisusu te, ekosunga penza lisusu te. Mais soki ekozala keno tosala ngo pour la gloire de Dieu, wana na ko encourager nanga, mais o tokomi kosala eza lisusu pour la gloire de Dieu te, mais ekomi tolingi totala wana kutu ekomema ba makambo ebele, ba makambo wana ebele ya batu bakoka na bango kosilisa ngo te. Alors ekozala bien te ke non oyebi makambo oyo moko bandaki, mais tokoma na suka ozokoka na yo kosilisa ngo te, ekozala lisusu bien ata moke te. La famille toye kosenga ka ndenge ezalaka bandeko na nga bino bosala bongo, en tout cas tosengi na bino botika. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo.